la chaîne des actualités, la chaîne de qualité. Nakoleka nanga na chaîne de Sa TV, nakoleka nanga na chaîne de Sa TV, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na écoute libino, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu. Merci beaucoup na nzambe tata, na bolingo na ye asali kenga na otokuta nsu na pokwa lelo, na liboso ba television na bino, tikete nzamba lola asala biso bolamu, nzamba lola aleka lisusu ko visiter mabota na biso. Merci beaucoup na babone na ngai, merci beaucoup na bamoure na ngai, na bamoureuse na ngai, ba ono sto bo s'abonner déjà na kata Mabia Star TV, tikete nzamba lola asala bino bolamu, tikete nzamba lola asala bino bolamu. Merci beaucoup na bandeko bozota la vidéo. Oh, merci beaucoup na ba o bakolanda vidéo. Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Yo na bi bandeko na ngai na zeng cité bandeko na ngai akosenga merci na bandeko bazo soutenir Mabia Star TV de près de lo bandeko na ngai tikete nzamba lola apesa bino oyo motema na bino esengeli. Yo na yoko bandeko na nuna bakaka ke likoni moko bandeko na ngai epelisaka moto te soki otie bakoni misatu mine mitano motoba sambo vedi ke moto soki ekufi na moko moko wana ekokufa te moko eluka etombola lisusu moto moninga oyo ekufi yo na baka bandeko na ngai ne eloko tozosala bandeko na ngai soki oza na 2 personnes 3 personnes bazosoutenir na eloko wana bandeko ngo bake eloko wana ekokende liboso. Merci beaucoup na bakoni bozo kosapa matin naza beta support na bio place bozali yango na bosa ete bandeko na ngai ya kopesa bandeko bazo soutenir nga butu na moi na zengsite ya kopesa Christopher Songo babi na kata London mobalo asanga ke loko te na porte-monnaie na evedi soka lobby akokisaka yango kwa na sina lobe loko place wana sans oublier na pesi mbote na babi na JCM ya de boss na kata London babi motema ya Aureline Meya tikete nzamba lola sa mnubo lamba babi couple moko abupia. Sans oublier bandeko na ngai na pesi mbote na ngai babi na pati vunda na kata Panama babi super bien déjà na kata Mabia Star TV donc yayo yango wana na zengsite ya kopesa mbote na ngai na dadi Ilenda na pesi yo mbote mingi place ozali na pesi mbote na ngai balobi na Papi Chesko Mokonzi na pesi yo mbote place bozali. Merci beaucoup. Sans oublier Patimona na pesi yo mbote place ozali Pati Matimona na pesi yo mbote place ozali. Sans oublier na pesi Fola Mazambi babi raya kitendi veut dire que étoile ya mboka ya yonde ya mwana na kata France. Sans oublier babi Yasmine babi petit frère de Jésus na kata Panama babi venanga nieke se na pesi yo mbote place ozali. Sans oublier na pesi jipe bwaka kisikitia babi kolo kadena kangi masolo na kata pana mezali seyo na pesi mbote place bozali. Merci beaucoup na bandeko oyo bozali ko toujours kopesa mabi ya confiance na masolo. Merci beaucoup ndeko oyo azali kotali toi na ye ya koyoka mabi ya Star TV na azali koloba na pesi bino merci mingi na tana bino bazali kozwa ata 30 minutes ozo talangai tikete nzamba lola akanisela bino bandeko na ngai na yesu na pokwa lelo ya kosola lisusu ya koloba mwa eloko na kata emission ya biso bakwa Angola mingi batundaka ngai kwa Angola elingi eloba nini kwa Angola elingi eloba bakongole na bangolese biso toza mutu moko yo na bake emission na biso ya bako Angola ya bindeko na nga oyebi kozala lisolo moko ekoki kosunga biso na komite so bakwa Angola lisolo moko ya bien o ngana tokoki kozwa mayele na kata Mabia Star TV ndenge alobaka eloko bandeko na nga limera telefone na nga yango wana obengi opesi nga lisolo naza na besoin soko obengi ya kokourage nga obengi mwa critique na yo tala esiko boyete naza wana toujours pa na service na biso ya bako Angola benga ngai pa na cadre musala me ko benga nga pa na buzoba te s'il te plaît to saba mikolo na asi na olobe loko place wana bandeko na ngai na ye na lisolo oyo ya kobeta lisusu liboso ba television na bino
liboso ba TV na bino ya koloba ke na Yesu koloba eloko na poka lelo ndenge naloba kaka. Ndeko mobali na kati ya mboka na Londres, mobali nde avandi na kati ya Londres awa, pamba te lisolo ngo eza na Londres. Ndeko mobali bandeko na nga apesi nga lisolo oyo alobi la star lokolo lobaka mwa eloko, loba eloko na komite so bakwa Angola, pamba te bandeko na biso basi bazala mayele, bandeko na biso basi bazala bokebi na nyonso tozali kosala bandeko na ngai, il faut kozala souple. Pamba te ngai moko na vivre yango, nga biye moko vivre na sens nini? Ndeko mobali akomi ko expliquer ngai. Ndeko mobali bandeko na ngai alobaki naloba kombo ne me kombo ser wana nde natanga te. Ndeko mobali bandeko na ngai kombo na ye Dani. Dani bandeko na ngai avandi na kati ya mboka ya Londres awa. Dani azali l'homme marié, baloba bongo aza homme marié. Vous comprenez pas ba accent aza nzela minu. Aza homme marié. Dani bandeko na nga aza na bana na ye misatu na kata mboka ya poto, aza na bana 3. Donc aza na mwasi na mwana na ye. Ndenge expliquer nga lisolo bandeko na ngai, aza na problème na mwasi na ye te, aza pe na problème na kata foyer na ye te, mais alobi la star beta lisolo pamba te lokola nga mona vivre ngo pesa ndeko mwasi liteya opesa mwasi moko leçon ya kozala ndenge nini ya kovivre surtout na ba réseaux sociaux bandeko na ngai eza facilité omona mutu musu na nzela akoyi kotia litoyi te, mais na réseaux sociaux azoza na facilité ya kobenga mon cœur, mais pourtant mwasi na ndako abia tika kobenga jamais mon cœur. Omona mutu musu na réseaux sociaux azoza facilité azoyi biso que sans toi nazo kokolala te, mais pourtant ça na mwasi na pembeni, bimo ba ne pembeni ya jamais tika koyebisa re bongo. Non ça tuni nezaka ba je ya réseaux sociaux. Réseaux sociaux bandeko na ngai eza nango mabete mais te bandeni ya koutiliser ngo en plus tozalaka na souple ndenge biso tozana kata réseaux sociaux na ba o bazo kokota na ba o baza libanda tozala toujours mayele na sina lobe loko place wana. Yona lobby parti Madame Dauphin parti Nzambe. Madame Dauphin na kata London yoka lisolo o soko loba nini ndeko mwasi pe na ndeko mobali tonini pe ko pesa na autre sala ki malgré te imta vivre ngo. Eza kaka bandeko basi te bandeko na ngai eza pona biso nyonso basi na mibali. Pamba te mozinda lisolo bandeko na ngai ezotala biso nyonso tu yo na nga ozotala ngai. Mena kata lisolo bandeko na ngai muta jouer rôle makasi eza mwasi. Biso tu bandeko na ngai tolana na bokebi nyonso tu. Pamba te soki toyoki lisolo oyo ba personnage na lisolo o bandeko na ngai baza misatu. Eza ndeko na biso mobali, eza ndeko na biso mwasi, na mosali ya Nzambe, lokola 3 personnes na prophète. Lelo bandeko na nga lisolo oyo eza likamba prophétie on a bi docteur Achille na kata London babi motema ya Betty kapesha zana wapi lioka lisolo ya na ngota commentaire. Bandeko na nga to bandi lisolo na biso. Ndeko mobali o bandeko na nga na koma Dani. Kaka ndenge ezalaka comme habitude. Azalaka na Facebook na ye. Ndenge ezalaka na réseaux sociaux bandeko na nga biso ntuza na kati. Tamso luka camarade ya mwasi bia mobali bia ndenge ezalaka kaka. Kotala makambe bele ba information pe mingi to komo zongo pe na ba réseaux sociaux na ba Facebook. Ndeko mobali o bandeko na ngai aye kosala connaissance na ndeko ser na biso mwasi azali moyembi munene na mboka ya Congo, azali ser en Christ.
nga na yebi kombo ne mena kopesa kombo ne awa te pamba te soki mutu apesenga lisolo abi kotanga koma mutu te na respectaka o mutu alobi pamba te komite so bakwa ngola bapesanga pe confiance. Alors bandeko na nga ndeko na biso mwasi azali chanteuse na mboka ya Congo ayembelaka nzambe na ye. Ndeko mobali oyo bandeko na ngai kaka ndenge ezalaka kaka basengi kikamarade na ndeko ya mwasi na kati ya réseaux sociaux basololaka nde ezalaka moto asengi oyo kikamarade bandenge boyebi bozosolola tout ça. Na kati ya lisolo bandeko na ngai lisolo mosusu eye kobakisama. Yango bandeko na ngai tosala keba mingi entre ndeko mobali na ndeko mwasi. Soki bosololaka oza na camarade moko mutu moko akoki kobeta libaku lisolo mwana ekoti makambo mpe amour ekoti kuna na kati. Siko ezokipe biso basi ndenge nini tokoki koso respecte na réseaux sociaux. Ezotala pe mibali ndenge nini bokoki kozala sérieux na réseaux sociaux. Pamba te totala mutu na biso ke vi oyo eza vi na nga te, vi oyo eza vi na nga te, oyo nakoki kosala na oyo nakoki kosala te. Ta musu naza mobali naza na mwasi, bien mwasi na mobali, bien naza na fiancé na nga. Foto respectaka ba engagement na biso place nto zali mwasi bien mobali na sina lobi eloko place wana. Mingi bandeko na ngai po kaka kopesa nzambe lokumu. Alors ndeko oyo masolo komi ko changer et comment changer direction a komi ko linga ndeko mwasi. Ndeko mwasi te meke yebi ke azape mutu moko ayebani mingi na Congo ayembelaka nzambe na ye azalaki mpe mwa ba réserve ya kosopa boule. Tango frère na biso Dani alingi ser na biso wana ser wana yebisa bino ngano tozaka ki camaraderie tozano te ke pona masolo ya amour. Mwasi wana asilikele ma frère wana Dani toura liboso net frère Dani expliquer nga ndeko na so Dani expliquer nga agangeli alobi na lingi buzo bate bona boye. Ndenge zala kaka ndeko na ngai frère pe akona pe moi ba réserve pas sœur kotuna kaka bonjour bonsoir boni ela muki bien sœur wana normalement nene frère Daniel expliquer nga azana ba anemi balé mais azana mobali na ndako tout monde ba vie kaka biso ba vie kani ba totomena kaka aza déjà na bala na mais aza mwasi moko balate. Soki na yesi bino aza moyembi munene na mboka ko bandeko na ngai na moni na photo na yebi en tout cas nzambe kaka asala biso bolamu nzambe kaka batela biso na mawana ye. Ndeko mobali tonga yoki ndeko mwasi expliquer bongo asali mwa azongisi mwa mapeka sima bakuntaka kosolola basolaka normal ndenge ezalaka bandeko na ngai. Yango tolobaka boye mutu ayebaka mitema na biso ndeko na nga eza kaka nzambe ni papa ni mama ni mobali ni mwasi nzambe nde mutu ayebi motema na biso na yasi nalobi eloko place wana. Pamba te mutu mosusu akoya na réseaux sociaux paka ambrouye vi na yo soki oza na esprit discernement te vino pe ekepe na bambrouillema bongo. Pa be biso yo destiny na yo. Misusu pe bakuta pe bandeko na réseaux sociaux makampe vanda na ngo eza kaka grâce à nzambe nzambe akotambusa likolo na one nzambe akotambusa maboko na yo. Alors bandeko na nga lisolo ya ndeko na biso oyo mobali oyo sala moko
ndeko mobali amusa akomeli ndeko mwasi mosusu arépondre be arépondre te eleka nango mpe esila mobali sikoyo ayo okota na bolembu pamba te atiaki nzele litoi nzele abude do aboyi sikoyo okontinue contact wana mpe akati na ye pene mwasi na agangelaki ye mwasi mpe atika na ye mobali ayebi vi ya mwasi te na réseaux sociaux mwasi mpe ayebi vi ya mobali te na réseaux sociaux mobali mpe koto ndeko na biso dani aza na mwasi na baya misatu baviva na bango très bien na mwasi na ye yango mpo na kolobake bandeko na ngai il faut tozala sérieux na vie nyonso oyo ndeko dani asalaki na Facebook mwasi ne na ndako ayebaki te bandeko na ngai tozala sérieux bien sérieuse mpo na biso moko mpe mpo na lokumu ya nzambe na biso nasi nalobi eloko place wana keke so bajeune fille bajeune mama bajeune papa na minute na sikoyo bandeko na ngai ndeko mobali mpe avandi na ye avandi mokomuso abila star namoni kaka na Facebook na ngai mutu moko akomeli nga bonjour abi na tire attention boye namoni sere na biso wana mutu atili nga bonjour dani alobi ah bon de la somme alobi lelo akaniseli nga mutu agangeli nga lelo azongeli nga ndenge nini frère na biso mpe dani alobi la star nga mpe nazongisi bonjour nzoka te bandeko na ngai ntango apesi ye mboto bongo esili dani ayebisi nga ezwaki mpe mwana mikolo mpe ebele basolaka lisusu tata bonjour epesamaka lisusu te nzoka nde te bandeko na ngai ndeko mwasi na part na ye abaka kosamba na eglise moko songolo yango tolobaka bandeko na ngai mpo na bato nzambe apesa manda ya kosalela ye bandeko na nga na kati ya 5 ministère bazala sérieux oyo baza na manda nzambe atelemisi bango soki ezala bible elobi ete soki nalobi te koloba te ke nzambe alobi soki nzambe alobeli yo te bandeko na nga kanga no munoko vanda na yo nie koloba te ke Dieu m'a dit pamba te de Dieu m'a dit wana ça parle beaucoup de personnes Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a montré Dieu m'a dit mais Dieu m'a dit là soki ewuti mpa nzambe te epanzaka pamba te ntango professeur eyaka bandeko na nga eyaka mpo na kodifie mutu nzoka te bandeko na nga ndeko mwasi oyo kuna na eglize na bango songolo pakala bapesi ndeko mwasi prophétie ke tozomona nzambe azorevele biso vino kozala awa te vino ezala na poto nzambe azorevele biso mobali na yo aza na poto mobali na kundo tozoloba na minute oyo motema ne komi moto ifali kaka benga yo tout ça mbala moko bandeko na nga lisolo nazobeta wana mwasi ndenge arencontre frère Dani lisolo yango mona pesi lisolo ya fipa fina solo na ete na soli kana ndeko mobali Dani nzoka ndeke to ba professeur ne pesa mili pa ser na biso professeur pesa mina ndenga mukete amoni kaka ke seke mobala ngona wana bako négliger na Facebook seke ye wana bandeko na za passe na mawa azenge susu tuka mibale wana Dani mtazo expliquer ndeko Dani mobile boni santé za bien olamuki bien journal lezo sala nini frère de la sala comprendre mtabwa ki singa makoma otuna nga ke journal l'équipe bien journal lezo sala nini abika pe da profiter non c'est le loko te mais nazo kanisa kaka yo
Vous comprenez les solo. Nazo se lelo te na vani me nazo kanisela nga kaka yo ba penser na nga eza epa na yo. Alors que ndeko na nga frère na biso na mboka Londres azala mwasi ni na bana. Siko omoni ndenge ekomela sere ndenge akomeli ye na ndenge frère on a répondre ke naza na nga bien mais na kanisa kaka yo. Sere on a quoi raisonner alobi se ke professeur yango yo. C'est que mobali oyo azo kanisa ngai ndenge bapesa nga professeur ke mobali naza na poto aza kutu wana mikolo akobenga yo motema neza kepa na yo. Mais ce totali ndenge frère Denis expliquer nga mutazo ekokomela mwasi et mutazo ekokomela moninga eza mwasi. Mais na professeur bapesa babeke mobali na yo motema neza moto akobenga yo. Mais ce totali na histoire bandeko na ngai mobali mutu abala azongelaki contact epa mwasi te mwasi mutu abandeli contact epa mobali. Nayebi bien na se na be loro place na bandeko na bola na bokebi lisolo e osunga ngana yo. Siko tongo sera yo kibongo ayo raisonner professeur ba pesa na église ke mobali na ngaza na poto kutu mobali na kuna minute oyo azolala te mutima eza moto mbala na kobenga yo. Sera sko a profiter na professeur wana na ndenga komelaki tonton wana. A changer langage kokoma et comme na mama douceur kokome comme moi loko na kati. Ozo sa ni na journal le bino ma solo ndenge za la kakati. Donc moi ça comme na tendresse moi osakana te. Daniel a dit la star. Tout a besoin qui méchante moko mais ndenge azo komela ngai non. Donc on va dire comme on suspect. Abi nga kota na réseaux sociaux on ka pa na distraction na nga ko se distraire ndenge sala ka ke bona bo mais ndenge nini ya ebisinga ke me maloba comme kitoko boblo ka ndenge wana. Sikonde kona biso akomi komona ngoneti moi sisuka akomi kolandele moi mingi. Na tongo akoza moi fleur a motema tindi na tongo moi loka tindeli. Mobala binga pe fana profiter a. Tant mobala bengi mwasi, liboza ki soki abengi mobali et soki mobali abengi mwasi ser na biso na ser na baro ya mbate. Mobala bila sta na vandi kaka bona beti kaka numéro na Facebook na bengi e bona moni ndeko mwasi ayambinga téléphone. Ayambi Facebook. Boni bien ndenge zala kaka. Asolo na ye très bien. On ndenge za kutu wana tana mo message no kutu tindelenga kutu boye. Nazali ko kipe mais mutema nanga ti lelo zala kaka epa na yo boye. Ndeke frère abi kazo kosa na ye sœur. Azana mwasi na bana. Maman sœur yaya asoparata sa nini asopi boule. Sœur maman ebisi frère ke ndenge za kutu wana kando bokanisa ngai na église na biso prophétie ebimiki pona ngai babiki mobali na poto mobali akuta zo kanisa yo bona boy. Siko etombe net na ndenge garçon alobaki ke nazo kanisa o mingi nazo lala te pourtant garçon asa ngo ngapanga ya loisir kaka ne tolobaka. Pour à se distraire. Seri a mon ma sautant expliquer mobali pas melinga la bi bon kasi tenga John ayut. Bon ba ba comme ba bude point ngi kaka ba prophète ba lobela yo Simon Sima. Frère Dena lobi la star li solo me comme ma mulai ngana ser wana ba komi ko solo la ma solo amour. Et mon père obenga na vidéo ba solo li moi so na zana mobali te na ndako. Ko mobali ayebi nene ba so ana moi so ana. Siko bande kona ngai e comme na mama ko bonenge zala kaka mobali akomi ko tester ser wana ser ma yemba na église ser so yemba ser yemba ka ya banze mono pe epambola nanga
mbala mwa mobali ayebisa na sala komo tester ser natala aza ser be aza soki mpe nani. Ah boni ebi okotinanga fota lulemu tabi bosa banena fota lulemu fota lulemu ser abi fota o lulemu no kanga fota otina fota lulemu amwe pe na minute mkite chwa na WhatsApp fota lulemu yaka fota lulemu babi voilà. Est-ce que okoko la sanga ou est-ce que li solo comme okene moi goutte ser ce ko akomi ko cd azi fota lulemu atindi mobali sikoyo ayebisi mwasi ke ndenge eza wana na krake na ngai po tomoni mama bakonfirma oyo ndenge eza wana na krake na ngai naonga kuna na ngai Kinshasa lokola bafrontiere yango afungola naolinga na ye na ngai kin donc naza sa wana okoka te nazosoma billet nazoya tout ça nazoya na passer séjour na yo. Moi c'est pas bien problème exact bon abo moi c'est pas moni qui est fiancé ma au prophète nefsa lobaki yeyo dire que moi c'est azaki un esprit il y a discernement te bande konanga ina kati na place wana et loko babengi prophétie bande konanga ezala ngomoko bible lobi boye prophétie babwakaka yango te ko négliger pe prophétie te mais il faut qu'on trie faut qu'on pona il faut qu'on appelle un esprit de discernement prophétie bande kolanga esengama il faut tous un esprit de discernement ko yeba bande konanga moment où prophétie pese milibiso vino ezotambola ndenge nini pamba te prophétie bandeko na nga ewute pa nzambe tata na biso alola eyaka mpona kodifie biso eyaka mpona kopambola mais prophétie soki ekomi bandeko na ngai kotutisa mitu ya bato kopanda bafamille ya bato bandeko na nga eza lisusu prophétie te prophétie soki omo otinda osala makambo okoki kosala te bandeko na nga eza ya nzambe te nasi naloba eloko place wana biso etake bana na nzambe soki ozwi elaka o prophétie tobengaka soki prophétie biki okobala libala wana bandeko na nga ekozala sa condition nasi naloba eloko place wana ba jeune fille bozolanda nga ba jeune sœur ba jeune frère pamba te prophétie ya nzambe esuka kaka na kokokisama ntongo nzambe alobi prophétie bandeko na nga ezaleli omoni yango te lobi ekokokisama zelaka ya bakuku toujours na poste no ekokokisama mpona koyeba prophétie ya ser ezalaki ya nzambe to te to continue lisolo bandeko na nga alors ndeko mobali na biso Dani na mboka Londres akomisa mwasi ke motema na nga nazolela lisusu te nazopense kaka na yo bla 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 mokonzi abengi ye video abisa bi oh sœur nanga oh chérie nanga oza na tola bien moi ça c'est qui moi ça habite ça ba soutien tout otaka yango mona evandisi biso nzamba mutatolo vraiment te mama wala lobi soutien marque ni nango lati na ozana bezo tindela nga photo sœur pe idée ezate sœur kaka kaza na azaka na se ya professeur avec mobile na poto ye wana ami confirmer ye moko kala lisolo bandeko na ngai moi ça biso balike OK
kata kasi bongo benga kata to so non normal bona tini le photo ser un liboso atina ki photo ya lolema ya mibale ser akangi photo ya soutien pamba atike atineli Daniel na mboka Londres atindeli aza moyembi ya nkolo ser so ezuno ser ayebeni na mboka Congo ayebi yo po yebi ye mais naza na pana otanga komba batu te biso chaîne biso za chaîne moto ba likambo biso to zo leçon na ndenge na biso ngana yaka teke pa na polémique pa na bonno ngana yaka pa na loba eloko ngana zwi par na nga yo pozo par na yo konso ko yebisa ngana tanga kombo so na tanga kombo te ba mourir na ba mourir zina za toujours na confiance na sala ka obino yebisa ngana sina lobelo place wana yo la bina yebi to ki Gino l'homme à la taille de Jésus na kata Londres ce ko loba na kata lisolo ma commentaire ne sala moi bien. Tellement que ser na biso aleka ba stratégie makasi frère ebisi ebi non moi faut la ta complet la Daniel a dit ba ebisa ser wana faut moi la taper soutien on la ti soutien na kaleson ndenge moko ser abi OK na lettre na compléter mais soutien on a lettre na kaleson eza presque ba couleur moko frère lobi okatine na ka photo ngokasi so na moni ezabete comme ça na otine le code bien ngamo na otine le colis serment mona make professeur de course mbani wana craquer yo ko sanga esprit discernement bande kunanga azipe photo pe akaleso atine li mobile yo mobile bien soutien na kaleso c'est moi ko kala mais na otine le code lisolo na zalaki ekangami donc ekangami lisolo na ba close on ya routine ba photo mbala moko mobali abisi fike pesanga identité non otine lo quelque chose mobali pe na minute wana azui $50 muni makabele komi na ba téléphone a côté na téléphone atineli mwasi wana code na MoneyGram tanga atineli mwasi bazui 5 ans ebise ndo soma kaka kale sona soutien ndenge moto na roya comme so la telanga ba complet tout ça ndenge zala kaka na minute na mwasi pa moni make mobali na ngama za mobali pourtant mobali o Daniel za na mwasi ne na bana mwasi pa ke na église abeteli prophète na bango lisolo na pasteur na bango lisolo abi papa eta professeur opesa kinga na kuta mobali mona réseaux sociaux todo so anima très bien car no be ke mobali na aula la ta obenga ngata na benga ki okuta na bako penser na yo mais yo obenga liboso na nga mais azo préparer azo ya ailleurs se présenter na famille ndenge zala akaka prophète abisi batela prophétie batela libala once que lisolo basolaki na frère na biso Dani ye a expliquer au pasteur on comprend parce que ba comment mako solo ba bomba ma subilo to alobi likambo nde basoye na prophète ayo sola pe na ndekolaso Dani na mboka Londres tako nani pasteur na bisa nguna batela libala bona ebise ku soko ye oyo se présenter bona bo frère na biso abi problème ezate na roya to kokutani biloko ndengwana bande kona ngai professeur Nzambe ekomemi jamais na bêtise professeur Nzambe ekomemi jamais na potopoto ndeko mobali abengi lisusu ndeko mwasi mukolo mususu ndeko mwasi alobi no nazo sukola ndeko mobali abisi mwasi wana Daniel zo ebisanga abisi ser wana ke wa chérie nazo sukola kasi benga ka video ti benga video bona tendo nazo sukola sena sope ya mwasi ba ndeko na ngai toko kondane mutu te pa ba o ba kweya toleki ba on eloko moko te zaka grâce ba ndeko na ngana répéter le sous ba o ba kweya toleki ba on eloko moko te o ngana za mir o ya za mir te non oyo azangaki Saint-Esprit nga koyaki non ezaka grâce ngana yo to koyite en plus nazoloba prophète mikolo yo
bapesaka mutu lipa soki aza na nzala te aza na shwa te akolia me bapesaka mutu lipa soki aza na nzala te moko akodeside nalia be nalia te naasi nalobi eloko pati vunda place ozali na mboka France yoyebi ntina nini nalobi bongo bandeko na ngai mwasi mpe atie video frère Dena Bila Star namoni mwasi mobimba ndenge azosukola me kuna ye mobali dani amoni mwasi me mwasi kuna obligé mobali te ke ye pe kasi côté na douche le ngole rien obligé te mobali amoni mwasi oto bengake mobimba na ye amoni mutakala na zali solo a passe pe na mawa biso nsutunga na bandeko na nga tozwa mayele me aza chanteuse munene na mboka ya Congo na kwena mutambo ya ennemi likolo ya kozanga esprit discernement ya prophétie mwasi atie video akomi kosuana mobali akomi kosukola mobali azomona nyonso mobali abila star nazomona nyonso abila star excuse nga na respectaka yo nande azosukola sene ya mwasi nga nyonso nazomona esili mpe mwasi ayebi mobali ok nazokataka video bonaleta mpe bona rappele mbabi problème eza te place mobali azali dani alobi la sa mpe azali na te ye nazwi ye ntango azwi ye bandeko na ngai eleki moke te mwasi arappele mobali osisi bakoma oswa lisolo normal eleki mpe mwa bamikolo ebele basolaka normal mobali wana akoma oswa na bana ya mwasi na bana ya ser wana parce que ser azali déjà na bana bazosola c'est votre papa c'est votre futur papa tout ça bana mpe amoni ke mama aza na papa mobali na poto azoya frère Dena Bimabia na promettre bana ke nazoya luka bafunguzi ba frontière nazoya bakangi ba frontière te nazoya muna va bakanga biso eza na conformer liboso conformer ote mobala bi azoya na minute na bandeko na ngai mwasi pe azosepela mobali na nga zoya fiancé azoya bona boye na minute wana mobali mwasi siko akomi intéressé akomi tuna mobali ndenge nobaki ozoya okoyaka mwasi siko abila star nazalaki na shwa te nasali mwasi wana je nayebi ke ndenge eza wana nazokita na air boye na air France ekita 19 na kin yo zala wana deja oya kozwa ngai mwasi ko aventure parce que frère na biso asali ser na biso makota apesi liso mpe biso leso lesa mpe ke papa na biso bozala mpe sérieux na minute wana bandeko na ngai apesi mpe date ya ozwanga baherbe mwasi mpe akumbaka na ye lobi nango lokola mobali aovage lobi lelo nango babenge na mwasi mpe nalambelo nini mobali bila star na komande mpe biloko lambelanga boye abila star nasoyi mpe na bana mwasi wana nasoli na bango très bien nazoya séjour tout ça mwasi abi problème eza te ngai mpe nazokoprépare atuni mpe mobali abi fia na tuni siko kovanda wapi oza na esika kovanda frère na biso Dena bino na kovanda na nga na flat ser na biso abino naza na ndako na nga eza bien mwasi ngo afutela ndako na limité abi ndako na nga eza bien eza na condition moko ya bien malgré tout ekokona bandako ya poto te mais okolala na yo très bien okosala séjour moko ya bien ndako meza propre en plus frère na biso Dena abi ntongo baoswa na video live amona ndako ya ser alakisanga kuizi alakisanga ndako ne meza ma propre omoko oke pe séjour olali pe pongi pe oloti pe ndota bien na minute wana ekomi lobi nango mwasi pe ademare pe mutuka azela mobali na aéroport mobali ayaka te azela mobali ayaka te mais avion ekiti ndenge nini mobali na nga akiti te abenga fona mobali boya okanga bi mosusu ndenge ezala kuna na immigration sorry
Tant ça kuna migration ba papier tout ça ndenge za wana tant mususu azo filer ba papier ndenge za la azeli oh ça moni batu momba comme aussi la tuni batu oh ndenge nini asa batu mususu batikali po na bité na ozo mobile na ngai aoya na Sabena et pendant Air France mais nazo mona été oui non batu basili paka ba bango ba fi o basala kuna Air France de balatara babimi atuni bango bino ndenge za wana suka bat bazate mutu moko taza bat nusu babimi mobali mwasa monongo ndenge abengi mobali tanga bengi mobali boye mobali ayambi phone ba 21h boye oh boso mosa badaki bien allo Dani boni bien oza côté nini bat ba yo so déjà bien de parce que ngade na zana kata aéroport mobali ko bi la star na komi suko ko senga eneti ba sore oh limbisa ngai nazoki contre tamoko awa na biye wana boye akosi kaka likambo akoyi kokosa na ye na minute na mwasi na vraiment ko asilikaki mwasi na bandeko na nga ntango asiliki ayebisi mobali me yo oyebeki ozwi contre temps na biye wana siko mpo na nini te oyaki mpo na nini te osindela ye nga avant ke okansele biye na yo ndenge ezalaka kaka balambaka mobali alobi eloko moko te oyebisa na kansele baprogramme na ngai eta na ye na aéroport na bana en plus na lambi mais yo oza te ozobenga na bengo siko fo mobali azuka raison non chéri limbisa ngai nazoki contre temps bona boye biye eseleki manefre bona boye mwasi ayo osilika ta mwasi ayo osilika mobali ayebisi mwasi ke non koma na ndako nazobenga tozosolola to bakomi na ndako etango mobali aozela mpo abenga mwasi mwasi abenga komi na ndako pasi mwasi ke soki okomi na ndako bipe nga na obenga tosola na explique problème na kuta ye nango bandeko na ngai mwasi pe abipe mobali abipaki te me abengaki pasi aye mwasi mwasi mwa akozanga ne mwa 10 nde ta kotia crédit na nini na Kishasa abengi mobali na komi na ndako asa ko benga nga tosola tout ça mobali abi ok problème ezali kata kasi mobali abi la satan akati phone na longoli simi carte na nga na bookinga ti lelo bandeko na nga azwi carte na ye abuki carte ya simi carte abuki azwi simi mususu atie akepe na Facebook abloqué ser wana bandeko na nga lisolo o frère wa abeta ngo pona nini frère wa bandeko na nga abeti lisolo oyo a cause ya prophétie bandeko so basali ya nzambe soki nzambe alobeli yo te koyebisa no frère te sœur te nzambe alobeli nga bokoloba na yo te soki te kanda na nzambe ekozala likolo na bino pamba te bozobaka je m'a dit mais nzambe alobeli yo te mais je m'a dit siko oteleli ti yo olobi noka papa oloba mais est-ce que professeur ndenge memi sœur na biso na buzoba asamusi nzoto na ye na réseaux sociaux sikoyo bafoto ya sœur wana ti loleza na phone ya frère wana parce que namonaki bafoto ya sœur wana ya kaleso na ye pe ndenge atikalaki etolo ko soki bazalaki baza mibali mosusu motu esalaka te apiblie mposu mobali sœur lokola sœur ayembaka comme sene okisa ye soni na piblie tokosuka wapi biso bana ya nzambe bandeko na ngai yo na yo toloba awa ke prophétie babwakaka yango te sozwi prophétie faut un espace discernement il faut kozamine yango en plus bandeko na ngai ntango prophétie eyelaka biso prophétie etina biso na buzoba te tala ndeko mwasi oyo prophétie eyeli ye mobali akomi koyebisa ke tinda boye sala boye mobali mwasi aza prophétie ya libala ekoki kotindoki otina mutu foto mutakala nyonso tena kozanga esprit discernement prophétie nde bayebisa ke mobali wana aza ya yo mwasi aza ya yo mobali wana kootina na buzoba te mwasi mpe akootina na buzoba pe te nyonso to bandeko na ngai ya basi oyo tozami na bareseau sociaux tozala mayele na bakonte tozokutana na bango tozala mpe mayele na baprophétie bazopesa biso
En plus bandeko na biso ya mibali bozala sérieux. Tala ombriye mwana bato tina sorti ke akomo tino ba photo na ye ya nzoto. Mais conscience na o yebi ke ndeko mobali oza na o marié mais ozo mbriye ser. Bandeko na mibali o basala bongo botika. Botika ko sala bongo eza malamu mingi vraiment te ya ko tinda ndeko na mwasi tinanga photo boye mais yo kuna yebi ke oza na yo marié ozo bala na yo osala ka plaisir moko kama ba réseaux sociaux pona ko tinda mutu atino ba photo ya mutakala eza malamu te ba papa na ngo bosala bongo botika eza malamu te pamba te yo vandi bien ovanda bien na foyer na o mais paso ndeko mwasi o atikali na ona ngonga o ndongo katela ke fond frère dani ma to solo na yo eza lisemo bien mais za pasi bala sima ko sala ngo lisusu te bandeko po sala ngo bandeko nanga bo sala ngo lisusu te eza malamu mingi vraiment te yela bandeko nanga bo s'abonner massivement la chaîne Amabia Star TV ba makama bien eza na kati aibi kaza na besoin peri kilokola nga na lati bandeko nanga na kati Amabia Star TV to salaka nyonso ba senore zali toza wana pona basuki na bino partout mboka nyonso kozala ndeko nanga kozite te benga biso na telefone o moni wana to kopostolo periki na yo en plus kozala lisolo ya kopesa ndeko nanga lisolo oyo yebi ke ekosunga biso bako angola oyo eza ke oyo lisolo na lobango mingi ezala mingi neti mate ya sa bible ke mutu moto aza part ne ndeko nanga limero eza wana okomeli nga na kozanga te ya kokomela ngo na WhatsApp. Merci beaucoup na bamoureuse nanga, merci beaucoup na bamoure na ngai na confiance na liko pesa nga, merci beaucoup na babone na ngai oyo otali ofini kaka ngonga ana kaka ofini kaka nino na ruli nga osabone. En plus ngonga la pesa zo ninga na ofini kaka ngonga ana. Pamba te chaque façon nazo boka mo eloko oza mona souplicité ya komona eloko zo kota na Amabia Star TV oza na temps. Ya bande ko nga bo partager massivement image oyo ekosala biso bien. Balobi Sami Makome partager image oyo ekosala biso bien makasi. Balobi lisusu bandeko na ngai bobosana te ya ko partager image oyo ya ko partager ba vidéo na ba groupe na bino. Merci beaucoup na bandeko nyonso tu oyo bo laninga mala bokebi nyonso tu na lobi nzamba lola sa bino bolamu sans oublier na kosukisa babi PDG Frank Ozi extra large na kata London. Babi na pesi sumbote na babi na ya Willy Mutiene. Babi kona mboka 00243 na pesi mbote place ozali. Merci beaucoup na soutien na bino, merci beaucoup na support na bino ozobo mema na kati ya Amabia Star TV. Nzamba lola zanga te kosala bino bolamu, nzamba lola kuta na bino na posa mitema na bino. Pamba te musono loba kaka ke ngai mo na kokoka te ngai eza maloba eza munoko na zoloba me maloba ezo wuta epa na bino muto kopesa ngai lisolo loba pamba te chaîne na biso ekola soki lisolo eza te bandeko na ngai chaîne pe moye ekola eza te. On a bien s'abonner massivement bo pesa ngai masolo ya bien e kosunga ba comité na biso bako Angola. Bobo sana pete bandeko na ngai place bozali tozala toujours mayele na ba réseaux sociaux tozala toujours mayele na bato tozo na bango soki obi koza na copain moko be copine moko boye pamba te basi mususu pe obligé na mibala mo batia mo ba photo ya mitakala baza ebele ba réseaux sociaux na mona mobala ondenga azali aza kokuba be aza kokuba te bazali basi pe baza pe ebele mibali baza pe ebele ba osenga basi ba photo ya mitakala ba réseaux sociaux ndeko mwasi eloko nazoloba ana kata Amabia Star TV mobali alingi yo akoki jamais ko biso ke tininga photo mutakala na ona mona akosala yango te soki moni mobali azosenga ba photo mitakala tangu nyonso mobali ngo pe abali yo te ndeko nanga miyebela na asina lo beloko soki omoni mwasi wana bandeko nanga yo obali ete akomo tindelo ke tininga photo na tala yo oza kokuba bi oza kokuba te bi oza sosa mboka bi oza kusota mboka te ndeko mobali lâcher mwasi wana seki aza mwasi na yo te na asina lobi eloko place wana. Merci beaucoup na bana Tchango, merci beaucoup na bana France, Allemagne, Autriche, Canada, Hollande. Merci beaucoup na bana Bandala, merci beaucoup na bana Mbinza. Merci beaucoup na bandeko na bozolanda toujours Amabia Star TV. Balobi nzamba lola sa bino bolamu soki yezwa ye lelo te
tokoya su lobby na ba télévision na bino ya koloba mwa eloko ndenge tomesana koloba comme habitude yo na lobby bandeko na nga yo osalaka suki wapi buke suki pa mabi ya Star TV okozala dessus te tokoposte le période no place ozali ndeko na kobanga te soki osengi 5 période tokoposte pe 5 période so osengi 10 tokokomande pe 5-10 merci beaucoup na ba client na nga pe ya suki yo baotia confiance pa na nga na France Belgique bozotina mbongo na osani ba période nazo poster bino nzamba lola asala bino bolambo za toujours na kati ya motema na nga merci beaucoup tomonani mbala sima bye bye.